Deko moindo toko kumisa saka Nzambe ya kimbangu Nzambe ya bakoko Wayuda abrayama bako kumisaka Yoko somwindo nami Yoko kumisaka Nzambe ya bakimbangu Yebaka libota na yo etikala kasima o mabota maso na nyabikisi yo ojala kina libulu kimbangwa bimisi yo okomipe na lolendo wana ejali kozongisa lolendo wana ejali kolongola Kitisa motema na yo Saka kibanga Apesa yo mayele Yoko salela Makamwisi na mokili Kitisa motema na yo Saka kibanga Apesa yo mayele Yoko salela Makamwisi na mokili Ojala kina libulu Kimangwa bimisiyo Okomipe na lolendo wana Ejali kozongisa lolendo wana Ejali kolongola Kitisa motema na yo Saka kimbanga Apesa yo mayele Yoko salela Makamwisi na mokili Kitisa motema na yo Saka kimbanga Apesa yo mayele Yoko salela Makamwisi na mokili. Voilà, donc message ezali pour le peuple congolais au balakata diaspora. Nzamba lobi, nzamba talisi bana na ye que tant ekoki bana na ye oyo babimaki na volonté na ye parce que to bimaki na Congo toyaki na poto na volonté ya Nzambe. C'était la volonté de l'Éternel. Bana wana siko bazozonga na Congo. Nzamba lobi ba rubenga na biso awa na bamboka tovandi. Soki osomanda kuna poto banda déjà koluka client oteka ndako na yo obomba mbongo na yo. Soki ozala ba moyen ofungoli compte na Congo otindiki déjà mbongo no libela ou bien aussi mbongo na yo ozala nango na ba poche parce que ndenge za boye eloko moko quelque chose va se passer na mboka oyo. Europe ezo sanza biso, c'est la volonté de l'Éternel. Nzamba talisi bana na ye, nzamba lobi na bana na ye, est-ce que boyebi ke ba kobenga na bino na bamboka bovandi? Simo kimbango alobaka yango na prophétie na ye. Bana oyo bakobima, bakokende na mboka bapaya, bakoyekola minoko ya bapaya. Mais eko arrivé na moment moko boye, bana wana bakozonga parce que bana wana il faut bazonga pour bakende ko s'occuper na mboka na bango. Alors, coronavirus ba occultiste ba sala ki ba formule na bango, mais quand l'homme propose, Dieu dispose. Nzambe a retourné contre bango moko, bino bozo mona lelo na États-Unis, nenge coronavirus ezo frappé sans état d'âme. Bazaki na ba projet na bango contre l'Africain, mais local africain dans le peuple de Dieu. Local nzambe za na projet na Afrique. Yango nzambe zo libérer Congo. Na esa bino Félix Tshisekedi akokufa. Akokufa nzambe zo tia mokonzi na Congo. Alors peuple de Dieu, bana oyo babimaki libanda nzambe zo zongisa bino. Nzambe zo créer loko moko na poto awa. Après coronavirus, Europe est la frapper la crise financière planétaire. Crise financière globale. Monde entier est dans la toucher. Nenge salama en 1908. Nenge salama après Première Guerre mondiale. Crise financière planétaire. Parce que dans le moment où yo, binon subozo mona que rien ne marche. Ba avion zo salaté, ba train zo salaté, ba entreprise zo fermé, ma maison fonctionnait té. Alors, et ça va provoquer crise financière parce que machine économique planétaire est tournée té. L'argent n'a pas tourné.
La machine de l'économie n'a pas tourné. Avion et vendu sont cloués au sol. Confinement, coronavirus, après coronavirus, tu as la crise financière globale. Alors, mindele ba sepela na ngote, mindele ba silika, ba lo ba ke non, eza ba noir oyo ba na mboka na biso, ne ba tu ba ko détruire économie na biso. Alors, et comme un sujet lokola et ça la marana ba Afrique du Sud wana to net xénophobie moko boye et ko salama. Donc et ko ça pena que be chasse à l'homme, mindele ba ko peuple ya mindele ba ko obligé ba autorité na bango ba déporter biso. Bako acquise biso que biso ne te robebisa économie na bango tellement ko yinda et que la situation moko intense ba vie ba tu misusu ba kokufa et que ça ba coûter la noir na nzela ba beti ba tabasser alors ba gouvernement na ba mboka wana ba ko tia ba avion pour na kozongisa ba tu ba mboka na bango voir même misusu ba kokine même na ba bateau ba masuwa minene plein ba congolais plein. Moi, je parle des Congolais parce que je suis Congolais. Mais ils ont un mouvement, ils ont ça, ils ont soufflé pour les Africains. Les Africains vont Sibir et l'Okowana. Mais, non, c'est la volonté de Dieu. Nous avons besoin de ça, avertir parce que la Bible déclare Dieu ne fait jamais une chose sans les révéler à ses serviteurs. Il y a un moi, si nous sommes dans la diaspora. Bomba mbongo kosomela mbate kosomba Gucci te kosomba Louis Vuitton te o poza dango déjà koki oso na yaso mutu kosomba mutu kasikate osoma ndako na poto banda koluka client te kanda kuna yo oza mbongo so yi moye ezali otindiki yango déjà na Congo kende ozelelo kuna parce que tango makamane ko salama okobema ndako na yo na kata avion to na masuwa te ndako ekotikala minele ba ko bénéficier nango. Kosoma télévision, on a soma télévision munene, on a changé bakita ndaku, na minute on a changé bakita ndaku, ezate, na minute ezali bomba mbongo na yo, kosoma mutu kate, bomba mbongo na yo, so oza na mbongo ya ebele, oluki moyen, so yo oza na muta confiance na Congo, afungoli compte à banque, o transférer mbongo na yo ke na rozelo kuna. Parce que après coronavirus, donc on a la crise financière. Après crise financière, il y a un scandale. Minele baroninga baso revanche liko na biso baro akize biso ke to bebisi économie ya mboka na bango toye pona toye awa to peser na ba moyen na bango aro baroninga ba se débarrasser na biso eza plan ya Nzambe ko salama yo mto so mandako yo mto na projet ko so mutu kasika ko so mutu kate bomba mbongo na yo épargne mbongo onga saper yoji ya mamoto so bakanyo na balabala ozo même pas temps ya ko ya ça la valise ozo terre ça la valise té yoji ya mamoto otikala mindele ba otumbango bomba mbongo na yo ainsi dit l'Éternel, le message de Dieu tout-puissant Adonai oyo a révélé banana ye parce que Dieu ne fait jamais une chose sans les révéler à ses serviteurs. Fabrice Mobesu, serviteur de l'Éternel, soyez bénis. Yoko kumisaka Yebaka libota na yo etikala kasima o mabota maso na nyabikisi yo ojana kina libulu kimbamba dimisi yo okomipe na lolendo wana ejali kozungisa Lolendo wana ejali kolongula Kiti sa motema na yo Saka kibangu Apesa yo mayele Yoko salela Makamwisi na mokili Kiti sa motema na yo Saka kibangu Apesa yo mayele Yoko salela
makamwisi na mokili ojalaki na libulu kimbangwa bimisio okomi mpe na lolendo wana ezali kozongisa yo na nsima lolendo wana ezali kolongola yo mayele kitisa motema na yo osaka kimbangwa osaka nzambe na yo apesa yo mayele yo kosalela makamwisi na mokili kitisa motema na yo osaka kimbangwa osaka nzambe na yo apesa yo mayele yo